La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Sali, bonjour à tous. Mbote bandeko nyonso bolandaka biso. Mbote na bandeko bolanda Xile Botelwa TV. Bandeko bolanda na émission na Elibino botala elamba na ngati na lati pinjama malili ya makasi. Biso za déjà na saison malili alors malili ya makasi yango na yo présenter émission oyo na lati na nga pinjama donc bino boyoka beaucoup plus o nga na yeli bolanda beaucoup plus elamba na ngati. Na pesi bino mbote sika nyonso bozali mbote partout o bolandaka biso mbote na batu nyonso vraiment o bolingaka ya bino Xile Botelwa TV en tout cas nzamba lola a pambola bino. Ndeko nanga seza mbalano ya liboso okoti na chaîne na biso. Dans seza mbalano ya liboso au visiter Xile Botelwa TV alors au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et aux amala mingi quand to lobaka le système moko bien abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions nzamba lola ako pambola bino. Bandeko toyena likamba luna miezi. Luna miezi abotaki biso nso toyebi ke luna botaki. Toyebi biso nyonso azaki na zemi akendaki poto. Nasi histoire ya Luna bato balanda Xile Botelwa TV bayebi histoire ya Luna très bien. Pour exemple la liboso to ya na histoire ya Luna awa na Xile Botelwa TV. Donc toyaka na histoire ya Luna awa na chaîne na biso. Bandeko nanga problème eza nini opena na yeli boso na bino. Opena na yeko solola na bino. Problème ango eza nini. Bomonde tozalaka boye na vie. Mutu na mutu ayebaka vie na ye. Mutu na mutu azalaka maître ya vie na ye. Malgré nzamba za maître ya ba vie na biso. Mais mutu na mutu ayebi eloko nini o osala na vie. Mutu na mutu ayebi eske eloko na osala ememelanga bonheur to ememelanga malheur. Mutu na mutu ayebi eske eloko na osala esukelanga malamu to ekosukelanga mabe. Mutu na mutu ayebi eloko nini osala. Luna miezi auti ko publier ba video moko na page na ya TikTok o biso nyonso tomoni e na bato ebele ba yeba lobi bato ebele musu ba fingie bato ebele musu ba pesi ba conseil tomoni pe ba réponse pe ya bato mususu bato musu ba yekoloba na basansa mabe bato musu ba yekoloba na basansa bien. Alors mayeka ko lobela mwa likambo ngo mukie po biso nyonso toyebi muto aza mama amemi zemi 9 mois aulingo bomba mwana na ye. Mutu musu paza mama amemi zemi 9 mois mais comme un star aulingani ko publier mwana po aza star. Ba vie ya ba star ezalaka bongo. Mutu na mutu asalaka likambu selon motema na ye ndenge ezotinda. To mutu na mutu asalaka likambu selon makanisi na ye, selon ye. Luna a publié mwana ye mais alakisi elongi ya mwana te. Video yango na sir na tie libino yango mpandi yango wana botala mpandi, botala video yango na tie mpandi wana. Amemi mwana na ye en fait alakisi esengo wana ya première fois ako mama elekila ye kobota ezaka facile te. Première fois Luna koma mama tomoni ye amemi mwana na ye alakisi esengo wana abimisi mwana ye tala mwana suki ebele magala ateki mwana suki chapeauté atie mwana na internet atie mwana na TikTok. Tant Luna ateki mwana na TikTok Luna ayebi ke ana ba abonné ebele. Ayebi ke mitema ba abonné wana ayebi yango te. Ayebi ke ana ba abonné ebele o ayebi mitema na bango te. Ayebi ke tia boye na bato ba abonné na ye na bato ba abonné na ye te ba otala video wana. Donc ayeba ki na yango. Ayebi ke ba abonné na ye ba otala, ayebi ke bato pe ba abonné ne te ba otala video wana.
publier vidéo wana iye moko. Et ça, c'est que biso bato to linga ko publier, que biso ne to koti na compte na to publier. Et ça, Luna ye moko d'abord azwa ki vidéo wana a publier yango na compte na ye ya TikTok. Bato ba pesi ba conseil, bato ba fingi, bato ba lobby, bato ba komi o esengela ki ba koma. Tout le monde peut ba réponse à ye moko Luna, tout le monde peut ba réponse à bato mosusu. Ba ya mutanta za mettre à vie na ye. Ce que Luna Ndimi a posté moi na ye, tout le monde Barcelone a autre bota, Barcelone a publié moi na te banda bota ki, a sala vidéo moko a publié ton monde lingata le longi a kimisi. Karine Mokonza bota ki abimisi en retata na commune na 2 ans. Inane ba inane. Ba ya. Moko botali likambo boleki na bino. Na batumsu balinga conseil te. Na batumsu balinga conseil te. Alors toye ba pe que vie ba star ezala nango bongo. Ba vie ba star c'est toujours comme ça. Luna a star. A star. Amona ke Paul alaxipe le nyamona te. Rosini kayiba uta ko bota. Voilà, Rosini kayiba uta ko bota. Alaxipe biso pe le nyamona te mais quand même alaxipe biso bébé na ye mais abomba ki elungi. Donc, c'est la même chose na Luna Miezi. Luna Miezi ye moko a jugé bon. Ala ki sa mwana na po na ngana mona ke erreur asalaki, ala tsaki mwana chapeauté. Yango ka ngana mona erreur ya salaki, mwana alekisi mwana na internet mais ala tsaki mwana chapeauté. Erreur o ya salaki yangwana. Mais Luna Miezi a mwana mukiete. Donc ayebi eloko o yazo sala. Le la tabo bimi na page na yebo fingi bo lobby. Xavier move please. Can you move that site? Pass this site. Can you move please? This site. Move that site. I don't want you to show your face here. Donc, excusez quand on a longola mwana po longine ngomona. Bon mona, mutuna mutaza mettre à vie na ye. Ya moni que non alaksane bébé na ye bongo na mutu polele aza sir na nzambe na sambelaka ayebi ke muta ko toucher mwana na ete. Dans le lot to komishango polémique na internet to ye to fingi to lobby o esengeli to loba me ayebi eloko nini o ye asali. Ayebi eloko ni o ye asali. Bine bokasa su ba conseil te. Aso ki pe ba conseil. Aso ki ba conseil e na batu pe ba o conseiller ye. Ka nenga publier photo na e pe na batu ebele ba lobby po na yango. Personnellement nga Irsil Botela TV na monyo kitoko te. Na moni yango bien te po beba botami ana mwana mukie foko bombara mwana ba via ba staro eza bien te surtout ba réseaux sociaux eza bien te ming surtout pona bango ba star ngalo ba tangu yo za star yo mama muto za star mobile no a star te bana no ba star te na lo ba eloko wana lelo eza na batu musu ba benda ba komba na ba vina bango likola ko poster a poster loko mobwe esali banguna mitema passe a créer combat mobwe na vie na ye sans ye moko ayeba yana batebele ba créer ba combat na ba vie na bango pona likambwana ya o poster. Alors Luna Miezi aza bébé te, Luna Miezi aza mwana mkete, aza mkolo ayebe loko ni asali ata boyebo fingi nga avanda kinanga antukanga na vanda kinanga na mona ki yango te. Era bandeko moka nde tolobaka bato balingaka biso bato balingaka to yaka na ba video liboso na bino bato balandaka biso kande na bolingo obozala na Irsil Botela TV na vanda ki ndeko moka ye kotindela nga video wana mama lobela no eloko yo tala Luna salibo en tout cas eza kitoko te eza bien te ko publier mwana pourquoi ko publier mwana bandeko nanga mutu na muta yebi vi na ye bien mutu na muta mi yebi Luna za mwana liboso na abota te peut-être esengo mwana liboso nde tindi ya publier mais je ne pense pas que tango abota deuxième mwana au bandelo kwa sali nandimite ke lelo soki Luna boti deuxième mwana au bandelo kwa sali donc mutu na mutu ana balolenge na ye mutu na mutu ana ba façon na ye amemelaka makambu. Vous comprendre ye mwana liboso c'est normal au sentir sengoana et ana mingi o babota ma et ana mingi okutu babala pe mariage ba ya pilon litile lo nzambe na pamboli bango na mwana te pona mona ba commentaire tant ba tideli nga vidéo wana ke kolanda
nake na koti mbamo na page ya Luna Mies nake kotala yango na mona ki pena video wana te metangu ndeko wana atindelinga na obina kota nake kolanda nake tala na koti na video wana ke tala eza shwa na ye eza shwa na ye lelo ta bo commenter bo fingi ye bolobeli ye eza shwa na ce qui ye moko a trouvé ngo bon a plibier bébé na ye bongo eza ye moko nda sepe nango alors tozana maloba loba te tozana maloba loba te musu ye yana obandeli kambo musu abosana ki falala eta mona chapeau mais abosana ka lete mona chapeau te mais alakisi biso le nyamwana ete na vie mutu nyonso ayeba eloko nini osala tozaka biso nyonso batu me mutu na mutu ana baambition na ye mutu na mutu ana makambo na ye oyo ye esengeli asala na vie na ye bebe wana olongo ya Luna te mpo bapesa ngo yo to bapesa ngo ngai aza mwana na ye aza mama ayebi nini oyo aosala na mo bomoni eza basentiment mosusu kandi na ochebisa bino Luna a première fois koma mama mais eza na basentiment mosusu mutu asali yango mbala liboso mais pour la deuxième fois osala yango te to eya na basentiment mosusu mutu asali yango après ayoloba ah si je savais tomona bastara ba Nigeria tomona eza na bastara mosusu aobota mpe boye batieli ye caméra aboti pa laksi direct me le nyamwana na ye mais bamakambo wana bato bapréféra nango lisu te po le monde est méchant mokili esi ebeba mokili esi ebeba yango bomoni bato batomboki bato bayopesa conseil na Luna bomba mwana po mokili esi ebeba mokili ebeba eza mutu mususu ye asepeli na ye ka atende yo ozwa zemi ena mutu mususu asepeli na ye ka atende yo oboti yango baloba bakomba mususu biso mo tomilukelaka yango biso mo tomilukela bakomba mususu bomoni bato ebele balobeli ye bomba mwana soki bato balobi bomba mwana parce que bayebi ke mokili esi ebeba donc yo oza star mais mwana no a star te donc conseil eza nango mabete ndenge oplibie Luna Mies en tout cas conseil Irsile Botola TV ekopeso eza nango mabete ndenge oplibie to comprendre eza basentiment bébé no liboso to comprendre mwana surtout pe bébé kitoko yoka suki ebele cheveux bouclés kande balobaka bébé kitoko abotami goût makasi mais comme conseil ma chérie bomba mwana réseaux sociaux eza kitoko te biso kuba mikolo tokota na réseaux sociaux toyeba atendeni tobimela tomikotisa na ba réseaux sociaux oyo ba problème lelo tokoma oluka ndeni ya obimela tomona te bomba mwana babombaka ye mutu a star eza yo mobali no a star te eloko eza lokwa mobali na mwana babatela yango alors bomba mwana okosa kutu video na mobali no na internet abosala na bino ba video bo amikolo mais bébé o awuti kobotama mama ma chérie bombela biso mwana tomesana na yo tomesana makambu na yo tomesana nyonso o Luna asalaka na TikTok to na bateatre to biso yo to manke yo na bateatre makasi to manke yo ta barole eza kuna pa Belleville TV ya barole oso bapesi yo obeti yango dada barole baopesa Keni siko basamisa Keni na Luna esika moko ezala dio moko doki dio d'enfer eza pena likamba makasi eza likamba makasi to mesana na yo me bombela biso mwana so komi na moment opportun o esengi obimisa ye obimisi ye mais pour le moment mama zano na kimia tomona ye tomona nano efela tango abotaki aplibia pe ka liboko ka liboko ndeyo mopo plibia no liboko Naomi Barcelone tango abotaki aplibia pe ka liboko ya bébé erreur osalaki olakisi mutu ya mwana falo bomba ngo tana stick o chata sticker mo wana obombi mais o esalemi déjà esalemi eza bébé na yo eza bébé ya biso nyonso po oza pe fan na biso balobaka biso pe to ba fan na oza star na biso disons balobaka mwana soki aza na libumu aza ya yo moko mais soki mwana abimi na misu ya batu akomaka ya batu nyonso nga alobaka mutu soki yo pesa conseil baboya conseil wante to linga conseil po mutu apesi yo conseil aza mutu alingaka o alingi te problème ya apesi yo conseil mais eloko to sala remarque na ba star mboka na biso
balingaka conseil te. Bastara mboka na biso balingaka conseil te. Balingaka conseil te. Bastara mboka na biso balingaka conseil te. So bato bapesa conseil, conseil ezaka mabe te. Ezaka yo moko ndo omona ababi ya malamu to kopie ya mabe to bwaka. So moni muto opesa conseil, omoni keza na malamu, ozuit. So moni keza mabe obwaki. Et dépendre na yo mutana bandenge na ye. Mais bomba mwana. Bomba mwana Luna tolinga yo mingi. Kasa teso to ya kosala be émission za ke tolinga yo te tolinga yo mingi po tolinga ka yo ngo tolobela yo. Ngalo basona lobeli mutu na Irsi Botelo TV. Mutu ana yeba ke na linga yo yango na lobeli yo so na linga kote na lobela yo te. Alors Luna miezi tolinga yo mingi. Conseil eza bombela biso mwana biso aza anjola batanzambe bomba ye. Yo mokuto yebi oza batu musu balinga yo te. Bastar nde bozaka boyebi ke biso nyonso te tolinga bino. Yana batu musu balinga yo epe na batu musu balinga yo te. Alors ça lokwa bandeko na yo ya mikolo ta Davina utako bota. Davina kutu banda boti. Nana zongi ata na réseaux sociaux te. Davina même si okoti na TikTok na ye, omona ke nano ami plibia tate, nano azongi te. Ako azongi na Facebook na ye, a plibia ka bato ba souhaiter ba joyeux anniversaire, mais ye moko penza azongi penza décision ami bomba. Azongi décision ye moko penza ami bomba, alors nanu pena azongi pena makasi na internet te ke abanda ko plibia ye moko. Donc omona ba vidéo ya Davina à travers batu mususu. À travers ma vidéo ya batumsu nde to mona ba vidéo ya Davina donc à travers batumsu mais yemoko nanu aleki na internet te yemoko nanu azongi te to mona pena yemoko yeyo nanu azongi te. Alors Luna yoka conseil eza na ngoma bete bandeko bokomeli ye bozo finga o misupe bazo pesa conseil azo boya ba conseil na bino misupe bazo pesa ba conseil misu ba finga mais eza likamba ofinga te eza ka likambuyaka sola na ndeko na yo lobela ndeko na yo pesa ndeko no conseil tant que ndeko na yo auyokela yo komela iso monike te a finga o te koya ko finga te yo komela kaka Luna pardon bombela biso mwana c'est tout ce qui est à recevoir conseil wana lokola conseil et dépendre na ye ce qui par obo yango akoya ko finga nyoso wana et dépendre na kana ye mais ko finga eza vraiment kitoko te pona bato bo finga ina ba commentaire eza kitoko te aza quand même star monene na mboka. Luna za star auto et bibiso alors to respecter ye félicitations Luna bienvenue na bébé na biso en tout cas to lingi mingi yango to ye kolobelango awa na Irsi Botelo TV donc conseil eza yango na pesio ce ko kozwa yo kaka ce qui peut ko boya na kozwa yo kaka so ko c'est la conseil yo kaka so po boya c'est la conseil et je dépendre kaka na yo moko ndenge okomona. Merci beaucoup na bato bolandaka Irsi Botelo TV bandero nanga bo s'abonner bo partager, bo commenter et aux amalam. Bo kende pe ko s'abonner na Irsil Nzau officiel. Bato bolinga Irsil Botelo TV s'il vous plaît. Bo s'abonner na Irsil Nzau officiel et aux amalam minto soutenir chaîne na biso wana et mata et kende liboso. Ndeko nanga okuta na émission na biso en tout cas partagez biso na Facebook, partagez na Messenger, partagez na WhatsApp, partagez partout. Sabiso lia na stati et osa malamu mingi nzambe ako pambola yo. Wana ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite. Bambote na ngana Madeleine Akeita bambote na esiko zali ba bisous esiko zali grâce ya mpoi. Bisous na yo esiko zali orange africiel bisous na yo esika o zali. Mama Yvonne princesse Allegria ya yo pe yango yo. Sali na yo esiko zali batuto bolinganga ngayo Irsi Botelo TV liboso na bino nga pe na lingaka bino kaka lolenge bo lingaka ngai ko bosa na tetango s'abonner cliquer cloche ya notification eza vraiment important mbala sima okoza notification soki to kotisi ba image na biso bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeto.